Bonjour, bonsoir, chers amis internautes partout dans le monde. Je suis très heureuse d'y Bakibosé Belé. Il y a Kolanda émission na Bino Bolingara Mingi émission tout sauf rien. Oikuma Makalanga Moko Meta Immortel. Merci Mingi na Baboye na Bisonyon suis à Canal Congo Télévision. Merci na Onyon soit Nyaka Meta Immortel Mingi. Vraiment Bino vous remarquez que moi absence il y a temps moulaï pendant 2 mois dans d'autres travail. Ils ont eu un problème il y a santé mais ngayo vraiment na zongi babi vinangi commandé lisang de comment vraiment vinanga vraiment na biki boza ya ko CPSK boza na banda ya bomona invité na biso ya mukola lolo et belé pe na kati ngo se poser ba question mais meta to yebisa ko yambaka ya tete ko yambaka ya te oyambi pona nini miso pe ba loba te mais to sali bien po to yebisa que il faut oyamba il faut aloba toi na posa ko yokae donc binomoro bon mon ba question eza yanga ba réponse eza ya invité nanga ça plus tarder ceux qui va ko fongola vraiment plateau na biso ba mona invité na biso ya lelo to yambi balobi Blondine Mafuta mwana muyombe babia tanga mafuta tina kati Blondine Mafuta yeyo et ba mo benga ba mo bengo artère à film artère à film na ko loba vraiment bonjour ouais bonjour Meta Meta balobi Nina lo bam son so ba sa commentaire aïe so non ça commentaire parce que na ebio bato ba yo yebo lelo nde ba lo ba bomende tinga na ebio non ça commentaire makasi par rapport kundi na ebela kono mais tonga na eba kundi akoma okita on eba ko pe flash likolo donc bonjour Meta ba santé kando zo mona nzamba zo batela bien que na za éprouver na kufela ki gomer nanga corps ebima samedi. Le quoi tu commences à un coup direct mbala moko donc tu bimisi maman to koni donc to la vendredi veille to ça vendredi samedi to ke kunda merci na vie oba soutenir nga Blondine Mafuta yo do ba question ya yo ba réponse ya. Ok, merci mingi wana na suabi le mbingazor azalaka moko kolo ilubu Richard Kanza le mbingazor kolo ilubu vraiment ba mbote no mingi siko za na yebi ke olandanga na moment oyo ba bi silence pe le kio mingi Meta Immortel ba bi silence le kio mingi pendant 2 mois je suis budgété et l'eau monté mon vieux comme na kati Espagne balobi mo bala mande fois pembe mon vieux comme bayunga vraiment mobala mande fois pembe na piso ba mbote mingi esika ozolandanga ba bien na cadre toujours ya koluka ya kokota to yoka singeleli nini singezo le labwe oyo zolala pongi bwende no te makambo eza kuna na ngamba Blondine Mafuta ba makambo pe ya Blondine Mafuta bande bandanga Meta na tala ngoka na msika boye to mona ndeni to loba te to lobaka na cause mais na caméra non to loba te tellement bappelle les cas mingi na bino cette fois-ci na téléma na kende to solo la siko na caméra po to solo la mingi na privé mais les autres solo na caméra yango to yiko yamba Blondine Mafuta babi moi so tanga mafuta tina kati babi bala muyombe ende mo lo bala muyombe okelengi bala mwasa muyombe zana mwasa muyombe o ka vraiment elengi ka ndenge ezalaka Blondine Mafuta yeyo nde tozo sola na ye moi mukie par rapport ya makambo tozo yoka est-ce que ce sont des rumeurs ou ce sont vrais Blondine Mafuta moto ezopela oyo babi Blondine kalozalaka kimia lelo Blondine Mafuta zara esu kimia te lelo Blondine Mafuta yondo koma eluka makambo eza nini Meta leti moni abingo na koma leti pour la sekena ya katimini bato ba ke Blondine Mafuta koma eluka makambo c'est faux et archi faux nga eluka makambo te. Dis-moi que fait balu bakaki na adopter ki caractère mo so na sina tikena nga caractère na adopter caractère mo que so muta chelinga nga penati muta pelinga pena peli muta finga na 12h nga pena 12h30 na zong selier le droit de réponse yo mona na non na otoko sala direct mo na bi ke Blondine Mafuta azongi Blondine Mafuta o bondo se pena ba rôle na ye na préféré na ta certes na ba rôle nga na joie ba o ba voilà Blondine la guerrière ke bo mona ngai devant la télé boy ke mutu moka fingi nga pena na fingi bozwa nga te pe na mona ko ndé fungole porte d'entrée moko boy ndé sala ki babo kelanga malade babo kelanga PC babo kelinga mbasu na mpende chance kuna amu ya nzambo mo tâche qualité morale ko zwa ngwa l'autre chance na za nzambo mo ke tâche qualité babo kelinga tâche mbasu mpende babo kelinga
lisu oyo ezwa problème nga mona vai na sai banalise nga bite liboso pe na ndosa na nga nolata nga ba rôle nga sexy mais ata muto attaquer nge bande ko zwa nga te na vai nga bite c'est que eza ba porte d'entrée na fongola ki ya kolanda bato bazala ke afingi na 12h na 12h30 bazongisi yo mona ba na zongi blandine akala do oboye bilenga pona zupe ba conseil ya ba te belin tu viens nga sergent Mitterrand ko na Panama ay blandi mafuta na linga ko mingi petit na nga porte-monnaie magique na linga ko mingi petite ya zonga na ndenge zalaka zonga na ligne na yo zonga na bande na yo so natali na mama ya bana naza leki ya batu naza ya batu naza mwana ya batu petit ya batu sko ba vie na nga ba leki na nga ba ya na nga ba conseiller nga pourquoi pas na koyoka te vie na nga Gabi Mayas babi abota ma boss akola boss abenda nga matoy pe blandi boete zonga ndo zaki no apofena mono tana ba rôle na yo wa incarna wana ke na ba rando buzoba o efuta na ngote pota mutu mo te sa tonga immeuble na mbonga na mambarando azate. Vous comprenez? Mutu moko ta tonga immeuble na mambarando. Donc au contraire to luka ba rankine moko ya ba futilité mo poto ba mama. Surtout biso ba to bota leti photo e ba ke to za bano to edikaka. Yo bi comment éducation bana nga bazana nango. So ngoma na otaka na comment ndike mutu moko so ina scène c'est bon ba to yebi ke na tourner. Mais ce que maman non sala et concordé te na nga blandi mafuta. Bana bazai e moso batali ba mona ke non maman isa rôle ba pesa kaye parce que nanda ko nga na eli Blandine naza vraiment maman aza vraiment responsable bana ne ba bana mo boye to mona pe bana msu ya ba boss mo boye bana msu ya ba ministre ba éducation te lokwa bana ne ba nango wana na commentaire te ke po aza pembe nanga eza po bana Blandine baza bana nanga donc na yebi bango vraiment bien baza bana moko baza bien éduqué donc komona même nga moko yo yebi na swani sa to nga to bunda na yo batu ba cancel lokwa to komna to kom to donc to swana penza ezaka te ke o suki peniso ezaka pe batu ba base nga zo caméra ba tie non to swana makasi kwa makambo yo yebi na yo kaka ngo to discuter na makasi na loba na yo na loba tala bana talabana mon muto aza mwana ta kosani ba aventure kosani ba bizo ba bêtises et tout mais muto aza na bana total rasima total rétroviseur total bana biso elo ni toninga to tchana mito bana biso mais Blandine elongwa ki rôle e komaki ndenge ya yo okomaki nango siko ndenge ya yo okomaki nango elati yo tomoni bolonge na barando nde na bato bozaki nango le tozo yoka e lisusu na baninga na bino na bandekono ba comédien Blandine nini ozomemango ti wapi les meta immortel naebi question aux opposés pour mamba Fatou Kayembe naebi pourquoi na tani kombo na nga Blandine mafuta na tikala ozala jamais na problème na Fatou Kayembe na lo bon na la caméra no po no banga mutute mutazana kashwa sama bileto mutana kashwa otanga na tono finanga azati on comprend de non loba o ezavwenga na Fatou Kayembe tout ko za jamais na rankine tout ko lo sona te to benga na ka to solaka to pesa na ba respect nga na pesa ke respect pas pesa nga respect on comprend problème ezanini immortel na ngai nga luki problème te na bande ko na biso ba artiste comédien na luki na problème te na vandaki biso nyonso to bi problème ne uti ko leka na ba réseaux sociaux ndeko na biso Diane auto benga na artiste comédien Cindy na biso auté ko bala ba félicitations na enza malola pesa ebela pesa bo ma passa parce que libala ezolo ko esengo mais selon bande kwa poto ya Canada balobi ke Dido aza marié allez babandi ko finga biso so artiste comédien to linga ka mibala batu to bala ka mibala batu balobi le sengle baloba et na tout ya Fatou Kayembe na bino ni banzile lote ezeloko ya kala oui ezeloko kala ba finga na bango biso neti ngai na mamba Diane lukuta mabete na sepela ginde Diane na Bali mais na tikala ekoloba ni ani o pona yebike benji wana to message na ngo comme le quoi bilia na biso vous comprendre na Fatou tanga monique ba lobby esengele ba loba pona Dido aza marié Fatou pona ye amonaki ke fakotela ndeko na Diane Fatou aye kozwa caméra na ye devant terrasse ne atie face aux caméras abandi ko finga basi ya poto era moni funa za clair na mekempe ko éclaircir batu likambo ko ba comprendre batu musu ba comprendre te source ya problème Fatou abando finga basi ya poto afinga ko esengela ki afinga lobe esengela loba pa beti to labi ça n'engage que moi oyo amona ka mwasi asala nga droit de réponse nga Fatou Kayembe na ko zongela na meme likolo na osebo na sala afingi ba sapoto ba zozo ba salité ba lumbaka so tutu ba bi ko batela mibalité et na tout ya basi ya poto peton ba yoki yango
meta nanga bon puis bazong si droit de réponse bon ba fing puis ba ki na ozela bino ça nga droit de réponse bango pe na tourna bon ba fingi fatu ndenge senge ba fingi na ba insanité et c'est de Panama que je salue à passant a finga ki fatu Kayembe maman biso anima kwa kala alobele fatu Kayembe GDG mi a temo alobele fatu Kayembe basé belo ba finga ki fatu Kayembe na ba insanité ba fingi esengeli na ba défaut pour mutu so za défaut na ba défaut eza fatu Kayembe. Alors, ngana vanda na kotongo pété. Ndeka tuzana biyo na biso ana fikin ndenge obenga ngana biyaka to ana fikin ndeko ya fatu Kayembe ainde tuyoye wandeko na ngwa camarade na ya lelote fa ina bo invitation na yo ndeko ya fatu Kayembe aye alobi azana posa asa droit de réponse pona basa poto ba fini ndeko na cousine ya fatu Kayembe. Ce qu'on a tellement fait tozana problème te to sola biso bien so ka loba ke na pona finga fatu na lingana ya mbete. Vous comprenez? Nengana yamba été. Mais tant que la cousine a fait, n'est pas défendre de fait. Ok. Na hôtel la caméra, on a de ba propos tenus et ça invité. Et voilà. Na tapé caméra na yambi cousine a fait Kayembe. A fini basa poto a commis si fatu. O ngana lo bela ke kanga bi moni ndongo lo baboy. Ezake photo ibarake na ma mnyo exception ezalaka. Même na kini awa metananga ezana baso ba salité. Ils ont un basso prendre soin d'autres la bangote. Ils ont un basso renverser kanda kuna bango au lieu que batongani la Bible une très bonne femme. Na kino basa mabi baza basa saleté baza ni baza. Na c'est tant au fin basa poto faut ko salaka kota la part des choses parce que na kano exception ezalaka. On a essayé qu'on a poto pesa basa bien basa propre net mita makum maman na Charmine à moi sa propre ebolata Hélène kanga motema gilele maman na Epinès moi sa propre ebolata Caroline Mujinga a ebolata Stella Mathias moi Sinzambe maman bane belé muto ayoka souci bato ebolata on comprend ndé cousine a fait alobi c'est bon ok na yo ki to yo 4 émissions et après na ngometa et ça peut bien do benga ka pona meka un peu ko éclaircir fato aye ko benga nga pona ko intimider nga pona ko menacer nga que na supprimer vidéo na au funda nga au kangisa nga olakisa nga et tout yenda za na ba relation ce qu'on a tellement de part et d'autre oh nga na fato na problème té donc c'est que yene mta utiliser ki cousine na ya pa na nga ou comment on comprend nga bi fato nga na to na problème té non de l'eau fundanga pour l'état na biso azobate état de droit ezali l'état na biso a otala pe ba vidéo o ngana salina oyo salaki pe nani aluka ki batapoto ba bando fingai ngana senga o na place o loba nga fali o banda ko supprimer vidéo oyo sala o finga bande ko na biso apoto bande ko basungara biso balamuka ka 5h ba okata pongi meta faut au moins sens mo ya reconnaissance ezala bandeko bakata pongi baluka 5h emsa soma sac ne 300 € abengi amsu fatu Kayembe meta immortel obe blandi mafuta zwa sac on atindelo futo singa bon merci tokoza te tovana to finga bon bato ba raisonnable so ba eda biso ngabi banda na ko supprimer vidéo na oyo salaki après OK supprimer vidéo salaki et pas tendance di binga last weekend que je salue à passant moi na muluba loketo pete na kolakisa yo komona na kosonga oh c'est que faut taza makam nanga pete ngana eba te. À ma grande surprise, mais pour nous aider à tenir na mwanda. Basala nga surprise ka pour na anniversaire nanga. Abenga nga suna mwanda na bite na fona garder ba raison nanga na lobani loté na répondre fate loté. Na e kozonga parce que na to père de grand-mère nanga. Vendredi au kaka ba yotika so convocation, faut que funda na parquet ya Gombe nga oh. C'est bien bon. De quoi que funda a candidaté le quoi il a sauté les premiers à que funda na l'état de yaza na raison té parce qu'on fait tout temps à que funda erreur à sali ne connaît pas donner si ça peut pas comprendre erreur à sali à supprimer vidéo oh ya taki na chaîne na pour na ba preuve à la té a bosani que bato batala so ba télécharger ka ba vidéo les que maman songi a télécharger ka kataki GDG a télécharger ka kataki bato ba télécharger ki wana faut à supprimer pour ba preuve à la té ngape na pa nga to na vanga pete fo naza bande ko ka ba na poto batindeli nga ba vidéo na oza na komba preuve bo nga na sakiti lo eza en chaîne nga BM HD TV so bat ba ondi mate ba kota na BM HD TV ba mona ke vidéo na saki eza ikutu ya ofinga te donc on se pela kuna caméra no après so na ko présenter ba esquisse na bande ko poto ba maman a poto ndenge na yambaki cousine fatu pa finga ba on comprend donc pour nanga no mona ne fatu a utiliser cousine na ye pour aya lukelanga problème
c'est bon auto funda biso lelo lendi na avocat na biso auto ko répondre déjà kuna to benga na to ba soki balobi nini l'état aboma mutu te l'état pour mes aka ok bise papa to weli boye l'état zakana pona ko sangisa pona oboma moto pona ya banana ko la kiso okomono no songo tel o la sande tani état de droit ezali ngana to na problème ngana to ambada te to wele lote au contraire yonde mutu cousine ya ki ve ngai o la sangane tinini donc problème ngana photo na ngo ya ngona fanda fatu afundi ngai na parquet ya Gombende to samba na fatu donc lelo déjà avocat kendaki po a représenter biso bafundi nga moko tafundi ngai afundi Chic Mukadi Mike Mukadi afundi na Yamsi Yambi émission au subo ya yambaki pour fatu to non ngana salaki na yambaki cousine fatu batebe pe ba yambaki mais Yamsi Yambe na Chic basalaki analyse par rapport ya ba propos tenus ya fatu donc ba benjira fatu mamtu fatu ndenga finga ki basa poto et tout nde basalaki analyse nde fatu akefundela bango to kende l'état boma mutu temeta Bandi mafuta tozonga mwasi mamuke toki malembe fatu ka yembe mafa oto benga biso bo bandine lelo te bo bandine kala ne bilaka bandi ba théâtre et tout bandine mafuta za ina tayo te fatu ka wana zate bando travailler bo boyaki bozu vraiment moi temps malgré des ala o azana vie na coin na yo pas na vie na makamne na batune na coin na ye mais qui moi oyi fatu asalaki yango na sous pression tant susu ya entourage mo ya bato moko boye bapusaki asalika oti mondo yekini ya koluketo ya kobenga ye bokutana nanu solola nanu bino mibale po oyebelo ko nini pousser asalika mbwana non na luki ete pour nga na neso elo raison singiza matanga donc nga na komi awa je crois jeudi vendredi na zui convocation so lokola déjà na téléphone ando isanga na kola kisa okomona parce que c'est inutile na lukaye luka déjà comme na maboka l'état c'est que l'état ndi mutako tala nga na fatu na za faute nga na fatu na na za erreur pour nga pe na sepe na ngoto na minto nga la komi na danger donc yene mutaka ka utiliser ki cousine na ya pa na pa lukela nga problème on comprendre donc na zena attention ya ko lukete luka c'est comme na l'état ndi mutako kabula biso l'état na okatalikam pour l'état boma mutu te l'état soka bengi ok o se présenter au sambi pour nous anine pour ngati siko ba vidéo na ngezali même na oya sipmena na chaîne na ye eza ndeko Chic Mukadi Mike azongo so azongo sipo bat bala acte bat ba preuve nyonso donc ngape na ba preuve na nga wana ba vidéo tu ba ndeko poto batindelinga onga na okelaksa na ki afundi bino par rapport ya mambo ba vidéo oyo c'est l'émission oyambika lekine alobi soit disant cousine alobi si ako meta ya nga pe na okama po onga na yambeka za cousine na ye est-ce que ça ni comme ça na sima na yango nga na olinga na yeba lokwa pe to na maboko ya l'état nga pe na rotuna ngo fatu devant l'état ke fatu yo za na problème na nga ukoma na tuna ngo fatu devant l'état po nga na fatu tikala osona te eloko te ninte parce que nga rotuna elekela nga do c'est que po na nga na osa ba analyse c'est que yene mutatina cousine na ye aya vers nga po lukela nga problème toni donc ngani na tuna fatu likama na une question na devant l'état c'est qu'il y a un problème na nga na ibate. Ok, merci mes internautes nyonso partout dans le monde bozo landa biso ma maman chérie maman Emike na kati ya Canada mon appécio bambo alobi mon sang magi metabofosa ma tante chérie sikoza na bana nyonso na bandeko na nyonso na pesi bino pe bambote mingi esika bozo landanga balobi affaire o eza koleka na ba comédien vraiment inibisi biso pe moi mukie po tozi moi tant to mona ki ba comédien bokoma vraiment lokola na bolingo bokoma ko lakisa biso bolingo bokoma ko lakisa bantu nyonso tout ba téléspectateur na bino bato balingara bino bokoma ko lakisa bango bolingo lokola boza na bomoko po eleki moi ba ne bokoma vraiment ko benda nezaki mingi entre vous mais ces derniers temps mona ki beaucoup na bolingo siko makambo o ekomi o est-ce que bozana ba président na bino ya ba artiste et comédien président Masumu azawana azape na bato bazaka après bazali so président Masumu aza empêché bato bazaka après bazali pourquoi pas beaucoup kokende kuno le bokena makambo na l'état ndé comme na l'état bongo beaucoup kozonga moi sima bokende kuna boluka bo poser problème en plus bozana nini ezani affaire association ya ba artiste ya basi ya ba femme artiste pourquoi pas beaucoup kozonga na affaire
pour que si c'est non moi les camois pour moi pas en affaire pas en affaire oui nga pe na za na fa preuve nenga pe bandi ko batali ba mona ndi marija na lokalo bomo ba mensonge moko pona nga boyebobe na pese exemple na ndinga mabete tozonga na marija tozonga eka na fa et ba trouver la solution on comprend donc fatuka imbe azana fa ngape nazana fa so ya mona ebongo fala akeneta na fa ba mama Marie Hélène baza wana ba Karine Pala baza ba ya Gabriel baza ya Nicole bakata bazali ba mama Sarah Misa bazali bazebele balinga ba benga nga peut-être explication na ye ezende mususu to banga ba yo kanga ba comprendre que problème nini blani mafuta na fatuka imbe baza na mais ya mona ki ke ya okendo funda pourquoi que fondamenta il y a problème té to ke na l'état le déjà avocat kendaki to eba o nini balobi kuna na avocat après biso pe to ke ko se présenter kuna ponga na matanga koko na photo bimse samedi to kunda donc ngana na poma photo esko et comme esko pona nga na tout na ka fatu ba question devant l'état fatu yo za na problème na nga na ebate pona comme na danger na mo tambola ne kenge ne sécurité pour ngana to tukolo so ante même kambala mo possibilitement akefundanga foko yeba yo mo nde to za bona vie meta to linga te na so balbaka o na linga ka o na sekisa ka o mutu mso mo na sekisa ka o na mutema asa yina o déjà ndete loka boy o comprendre mutu da so ça memi on a l'état c'est que ça bomi yo donc loko asina abomi nga fona za ka ko pola nanga do choisa te non c'est la ko pola nanga. Ok, merci mingi Blandi mafuta lobi azo zelaka ko pola na ye choix exact. Merci mingi na bino ba internaute nyonso bozali ko landa biso partout dans le monde comme na biso na suka to ba ito za vraiment moulaité pour Blandi na za vraiment na kanda mingi za penda likolo vraiment biso mutu za likolo mingi to nga vraiment ko poser ba question moi mingi te mutu mso ko bimselo mo na sa kanda et ça lipe bien te vraiment moi mot de la fin par rapport à l'émission lo so poser un message mon ko ya ko lancer et pas ba tout nyonso bazo landa yo na moment on dirait qu'il y a Canal Congo au lancé. Ouais, comme message na copie ça na ba abonné bandeko ya Canal Congo, Blandi mafuta yo peut-être ba tumusu ba janga la bandenge belé. Blandi mafuta za maman na za responsable na ban na mi balonga na bokula. Donc na za vraiment responsable. Bana nango na bota bilobela na kanda. Bana nango na bota parce qu'on na bokola Chardelan ça la cadette, petite propre azali, licencié. Assis na campus azali ça la relation internationale donc naza vraiment maman responsable donc au moins na scène on ça mais nda que je suis maman donc blani mafuta yeyo peut-être ndé na lobby na zali likolo en tout cas bo comprendre nga po nga moka e kamusa nga botaka muto bo swana te bo welelo te mba moka bo ke fundo tandis que cousine nene mta ki venga donc et ça mabe donc quand to comme na l'état kabola ka biso po choisa te donc quand na otol banasi na kufi donc on zela ka ko pola nanga pour l'état abomane mutute mais to tena mutute ba ke muto azwaka le devant ke funda et la kisika te kaza na raison on a ba par nanga Blandi mafuta vous comprenez et la kisika te kaza na raison parce que na ba prévention son donc bato bozwa kanga ke Blandi mafuta boyebo en tout cas nde na utolo ba ke nazongi Blandi mafuta oya kala oboye banga na ndima botala nga na ba rolo bobo mesana côté langa ke bon mona ngai nde na lobai ko na ba querelle ba discussion mo ezanga tina maman banal bo mona ngate donc nazongi Blandi mafuta na CPI so bino panda batembelo boye banga na longo Blandi mafuta ya 2020 oya mars avril mai juin o tozana nango na ba rando na maman ni makokala que je sali à passant na longwe na boyi wana ya vi na ngate ya mwasi wana eza vi na ngate na ba na boyi na nga po fongola mo ba porte d'entrée belé na to ba take belé po na ngo do na boyi kasi bato o nyonso ba kitena kuna bato nyonso balinga. Ouais, bambote nanga na opesa na Daddy c'est school babi 59 de Lille yone makambo mikolo ba omela mai na tonga ba yoka douleur ba yoka tension Daddy c'est school de 59 Lille donc on a pena yanga parce que boluka bokota bo yanga na ndeni yanga penza pour na za ya bato ngana za ya bato na za do babi honnête bikeme autrement dit Marie Diogo choco frappant l'homme c'est l'homme mon cœur aïe maman nzombe nanga sinon boka on a seka kaka Stella Mathias de moi-même balobi Paulina Antonio Rosa ya maman na Blaise ba gros bisous na bébé chéri na pona zonga lo boka bango ponga depuis tongo de na ba mokili na bota Plamedi Mantuila na Darcy Mantuila Chardelan la cadette licenciée solo ba gros bisous na yo ba gros bisous na Gauthier Kambungu na
France babi mon vieux propre donc vieux ayoka associé Blandi Mafuta petit na Gauthier Kambungu bago bizuna les vieux muchambu na kata Caroline du Nord wana Victor Jacques Elima Yoninde Makambu mon vieux propre balobi Zach Lete Kamobala mbinga nde yo ponga na ba vieux bomba soutenanga Doudou mbala na Anvers ba pesa sikande yo bienvenue bola na Chicago ba gros bisous na yo ba gros bisous na Ladi Silou na Panama Caroline Mujinga mwasi mbiji ba gros bisous na bino bolinga Blandi Mafuta na bino bolinga ngate na pesi bino ba gros bisous numéro na ngeza plus 243 89 55 47 74 peut-être on benga na moi conseil na place au fin ngana émission de l'équipe benga tanga na privé au pesinga conseil moi remarque moni esanga vous bien donc on est numéro na ngana sel ka WhatsApp merci beaucoup na Meta immortel merci na ndeko na biso azo filmer biso derrière la caméra qui est belé ya kolanda biso on dirait qu'il y a canal Congo télévision moi liloba rolobara ceux qui zali par rapport ya mafa mais que au tal émission au holandanga ceux qui moyen za ya ko meka ko bongisa lukande konona privé bo bongisa poza kuna association na bini poza na kati association na ya ba femme vraiment et ba femme artiste vraiment bo bongisa et ça la bien derrière ba moto et bo mama ki ba tout déjà ba longola ki image bazala kana on na bino ba comédien ke boyo kana raté et tout vraiment mafa bo luka bo bongisa et ça la bien Blandi Mafuta pe na part na yo pe luka vraiment bo bongisa bozonga na moi sima mukie botala tabani nyonso na ndi bozala malamu botala tande ni bozala ko jouer na ba scène de bokutana vraiment et que ça la bien vraiment pe public na bino balinga rabino et que ça la bango esengo minga lelo ba mambo teza vraiment na suki wana restez toujours branchés sur Canal Congo Télévision. Canal Congo Africa is good.